Mokili banga mokili makambo, mokili dossier bandeko na ngai. Yango balobaka toujours qui s'excuse, s'accuse. Ezalaka toujours bongo. Soki mutu oye na ba explication ya makasi na o batuna kiyo na o batuna kiyo te, cela veut dire que okomi komitia komi bimisa pe yo moko na poasa. Mokili ekindaka pe bongo, mokili etambolaka pe bongo bandeko na nga. Kande bayebisaka biso toujours et encore ezana ba makambo mosusu oyo ezalaka ya kosala, ezala makambo mosusu oyo ezalaka ya kosala te la famille. Makambo sur makambo, dossier sur dossier. Koya kolala kolamuka na ba dossier ya Jimmy Maloda. Na ebite soki na prononcer yango bien, mais je suis sûr et certain que ndenge na lobi yango ndenge balobaka, mais soki na le prononcer yango bien te bo tenir nga rigueur te po kande toyebi mutu na mutu aza na ekolo na ye, naza na ekolo ya ba vini te, naza ekolo mosusu, donc c'est tout à fait normal na prononcer kombo na ye bien te. Voilà, lelo toye na comédien Vini, biso nyonso tomoni toyeba tolanda eza kutu ata te ke na makambo moko baya kobetela biso lisolo, makambo moko baya ko expliquer biso eza nango bongo te. Jimmy akangisa na ye Belvi Kandi ennemi. Akangisa ye ennemi pona nini? Esalamaki ndenge nini? Emataki ndenge nini pe eyaki kokita ndenge nini? Pourquoi Jimmy ayaki kokangisa Belvi ennemi? La famille, makambo nyonso lelo ekomi na poasa. Kande boyebi omoni ezana bandako mosusu to anviaka. Bisika mosusu to anviaka de loin ozo anvier. Nano vanda na ndako wana te, nano yebi te. Orokende ozo anviaka soki ata babota kinga na famille wana. Mais les jours peut-être okende ka kolala nini nui moko kaka butu moko passé kuna olali. Okoya ko comprendre que vaut mieux na vanda bisika na zalaka. Vaut mieux na lia nanga pondu nanga ata soki eza na mafuta te malamu na lia ke na kende ka ko envier ndako ba voisin na biso. Lelo oyo agitation na côté ya Vini et Bandi, ba explication Vini et Bandi. La famille, toza batu. Kande na yebisaka bino, eza na babilo mosusu esenga kate ke no il faut to kende école to tanga, bala kisabiso. Te, eza na makambo mosusu yo moko ton intelligence, ta sagesse, maturité na yo moko. Il faut esala mwa eloko moko bo esongolo pakata. Ba audio ya Vini lelo eko bima. Pona belle vie. Ba makambo lelo eko bima pona belle vie. Vini lelo aye penza ko s'expliquer. En tout cas, nazana ba audio famille bota. Na kolinga bolanda ngo penza na buke. Ya sika ya kitoko batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Voilà, la famille.
oyo bamituka oza mpe na feti ozo-organize ya mariage oza na besoin ya mutuka balwele mutuka ozala na mutuka na yo mpona mariage na yo collation anniversaire en tout cas bocontacte Gersh Biashara kuna babiloko ya kitoko mpe ya malonga ezali voilà tolanda nanu audio ya liboso ya Vini epuis tozonga na ba audio mosusu oyo euti kobima tolanda du début de votre carrière au sein de votre dernier label oyo euti kobima parce que tookaki okimina big oyo ozali kuno combien Déjà, ce qui est vrai est que Vini écrit, et Vini écrit très bien. Donc là, c'est ce que le public doit retenir. Vini écrit très bien. Donc, je n'ai pas seulement commencé à écrire chez Candy Star et quelques films chez Bella Productions. J'ai commencé à écrire depuis Top Vision avec Yves Lubamba. J'ai écrit 2 pièces chez lui. J'ai écrit chez Jean Thibault Tubois, Vallée de larmes, saison 1, saison 2. Et puis j'ai écrit une affaire de 3 films là-bas chez Jean Thibault. Et chez Connexion 24, j'ai écrit 2 films. Donc on a commandé ma film et belé na plateforme Onauti Kolongwa dernièrement. Ouais, parce que il paraîtrait, les gens plairaient, les cahiers Mikolo, ils ont vu, des crés, ils ont été, donc. Et sur ce, je reviendrai à cette question aussi. Envisagez-vous ou espériez-vous de laisser aussi une empreinte écrite de votre sagesse artistique au sein des labels SB et Abakouk de SB? Bon, déjà, pour dire, chez Plateforme Onauti Kolongwa ya Liboso, il y a des films que j'ai écrits, presque si on doit dire 100% il y a des films et il y a Candy Star, s'il faut le dire, on peut dire que j'ai écrit 60% il y a des films et il y a Candy Star. Wow! C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 60% il y a des films et il y a Candy Star, c'est Vini. Et président Ada Ilunga. Et puis quelques titres aussi, il y a Baater Moussousou, mais plus Candy Star, c'est plus Vini et le président Ada Ilunga. En dehors de Candy Star, il y a des films que j'ai écrits dans Bella Production aussi. Des titres, il y a Vini, Oyo Moussousou, et Zanaba titre, il y a Vini. Oyo Moussousou, Ezali, tu amènes une idée. Cette idée, je vais l'écrire pour la diffusion dans le site Boye, il y a Candy Star. Et puis on te dit, cette idée, on préfère il y a que au lieu et les Candy Star, tous les Kisayango na Bella Production. Non, mais c'est mon idée. Je veux que ça passe comme ça. Non, tous les Kisayango Koto, ça sera une bonne idée. Je demande. Ok, d'accord, j'accepte. On prend l'idée, on écrit, et quand ça passe, tu verras, on écrit le titre idée, s'il n'y a pas le nom de Vini. On écrit idée à Moutoumoussous. Et on acceptait, on laissait passer parce que moi, déjà, je trouvais que bon, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Ça ne me dérangeait pas. Donc, on laissait passer ça comme ça, et puis, jusqu'à ce qu'on a compris qu'il y a, moi, ma Kamoussou, qui nous a pas plu. C'est comme ça que on a préféré il y a tout ça la chemin ndenge mosusu écrire chez les Abakouk. Na bandi biso nyonso touti kolanda awa ba explication ya Vini bandeko nanga Vini selo ba explication na ye alobi ye epai ya Belleville eloko esalaki ke alongwa epai ya Belleville c'est parce que bafan babandaki kofinga ye bafan donc bafamille libota babanda ofinga ye na bacommentaire bamosusu bale bao bazalaki na numero na ye bakomaki kofinga nafongola parenthèse bafingaki ye mpo na nini mpo Vini afongolaki chaîne kofongola chaîne na ye wana akomaki kobengisa bato ya famille libota balekaka na chaîne na ye ezala bato ya famille libota oyo balekaki ezala bato mosusu de nature balingaka na bango baémission te mpo bayebi ke na baémission nakoki kobimisa mwa eloko moko boye ere mosusu na leze na nga bato
Tango amonaki ke famille Libota batu mosusu bazalaki na bango shosho te ya koleka nde alingaki atante na SB. Siko mutu amayele oza na ba collègue na yo parce que Vini abando jouer pa Belleville na ba chaîne pe mosusu babando bengisa ye. Cela veut dire que abando kutana na ba collègue mosusu. Tango abande ko kutana na ba collègue mosusu nde a invitaki mama Teresia na plateau. Kwa invité mama Teresia oya invitaki ye biso nyonso tomona. Alors eyaki kosala ke émission mama Teresia etalamaki makasi koleka ya batu mosusu ya famille Libota. Ce qui est normal, biso to salaka na YouTube to yebi ba réalité. Zana ba vidéo mosusu ay mosusu kotia. YouTube a recommandé yango. Ezana ba vidéo mosusu tie recommandation ezate. Ezate ke non oyo nde bazotala te. Yango pomona kana chaîne na biso to tiaka tout. Ezala makambo politique, ezala nani, ezala nini, tout to tiaka. Yasika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko sikoyo ye tango amoni ke émission ya mama Teresia eleki pour lui amoni ke no batu bazolinganga ezaka batu ya nini ya bakuku nde ba famille Libota eza ba fan c'est tout à fait normal ata babiso o tozalaka mosusu ke yekolobela Belleville omona bakuku o baza awa bakoya koloba na kobanda lisusu kolandaka yo te basalelaka biso bongo mais oyo ko faire paniquer nga te pourquoi parce que nayebi musala nanga eza te ke bango bakoloba nde ekokalenga na koka kosala musala nanga te nako continuaka toujours kosala musala nanga je suis comme ça nasalaka penza bongo alors eloko penza oyo Vini ye de son côté asalaki ezake atikaki ba commentaire wana ezwa le devant ole azala focaliser pe concentrer na musala na ye azwi ba commentaire wana alati yango shikopona ye amoni ke pour que na kende na famille Libota il faut na sala nini na créer likambo et na kende na bakuku il faut na swana na Belleville kandenga utukoloba keno ba fan bazo finga ye akendaki epa ya Belleville akendaki koyebisa Belleville ke ba fan bazo finga Belleville asala ke loko moko te siko yo selon yo tonton Vini olingaki Belleville aya koleka na émission pona koya koloba keno famille Libota botika kofinga Vini yo mto liboso famille Libota fingi combien ya batu famille Libota pe fingaka Belleville sana tawana te et puis tango akendaki na SB n'est-ce pas qu'il akendaki kuna koloba keno bino na mama na bino hypocrite lelo lingi o bando changer baloba si réellement c'était des fans o bando finga est-ce que yo Vini olingaki oya kobanda koloba keno Belleville kanda za hypocrite misala na ye mabe nzamba kotia ye na poisa
oya kokatela belle vie 2 ans yo nani siko lelo komi komata na ba live pona koya ko répondre batu ke no tango longwaki kuna maison wana production c'est parce que ba fan ba finga kinga grâce luzolo na pesa ka exemple moko eza typique grâce luzolo tozana ye awa akende ko jouer na SB mais tango akendaki na SB combien ya bapel grâce luzolo zwaki combien ya ba commentaire au grâce luzolo zwaki mais grâce luzola utilisaki sagesse na ye na maturité grâce akendaki asengaki autorisation ya ba mama na ye est-ce que nakoki ko poster message oyo ba mama ba permettraki ye apostaki aloba na bango naza acteur indépendant nalinga ba mama nanga naza peli ba okende ko jouer bisika nyonso place nyonso ba ko senga ngana kende ko jouer asalaki message moko ezalaki clair parce que ba finga ki ye c'est qui est normal siko ya yo oye esalaki kake no osalaka message bref oye na chaîne na yo bato balandaka yo lobi bandeko nanga nga naza acteur bino moko boyebi na jouaka donc na plateau na biso bato nyonso bakozala trop simple Bellevie apekisaka mutu te ke non oyo invité o na plateau oyo invité o na plateau te apekisaka na ye mutu te Bellevie atikala kobota bino te na ba oyo bazojoue epai ya Bellevie lelo ata soki un jour bakolongwaka il faut botia bino na mituke Bellevie abotaki bino te oyo esangisi bino na Bellevie eza musala à part musala c'est fini mutu na mutu aza na vie na ye alors botika koyaka kolatisaka Bellevie elamba moko ya buzoba s'il vous plaît botika aza pe mwana batu eza na babilo mosusu mosusu faut tochangeaka nga nalobaka yango chaque jour oyo linga te ke basalela yo te kosalela ngo moninga te bozalaka batu moko ka ya buzoba te ke non parce que au nom de ya théâtre il faut na sala on alingi na sala non ce n'est pas comme ça la vie ne marche pas comme ça eza bien te bofingaka Bellevie matin midi soir yango Bellevie asalaka bino nini siko lelo na ndenge ozoloba c'est comme si olingi sikoyo makambo nyonso échanger ezala bien bozongana na Bellevie bosololaka c'est déjà trop tard mon frère c'est déjà trop tard je dois le dire oagisaki mabe et surtout eloko nga na kopesa yo conseil en tant que chroniqueuse mutu ya internet oyo toyebaka bamakambo ndenge etambolaka en tout cas obetaki mabe mais eza nango trop tard te ka ndenge okomi kochange maloba ka ndenge omonaki c'était qui tomonaki sila na dakosa baswanaki dakosa ayaki ti réseaux sociaux mais sila bengaki ye na pete nyonso batia makambo na se lelo basololaka tomonaki Jimmy mwana lemba alongwa famille libota mais tango amonaki ke moto oyo ekoki kopelelanga mabe azongaki de la même façon avec toi tu es un homme il faut otala lobi na yo parce que ata bisika ozokende na SB ne pense pas que bango bazotalela yo deprete bazotalela yo bayebi ke lelo to lobi okoki kozala na idée na yo ya film oyo nakoma film na sala boye crois-moi bakoki kopesa yo opportunité te pourquoi parce que bayebi déjà makambo sala epai ya Bellevie alors zala keba vie etambolaka bongo te surtout yo mobali babilo mosusu basalaka yango par sentiment te basalaka te ke non pour ke nasepelisa soki nani na mokili ya lelo moto akosepelisa aza te donc soki olingi osepelisa motu sala effort osepelisa nzambe mais soki mpo na moto ya mokili lelo tolobi akobalukela yo okosukela wapi okosumbe